Ben internet. Beaucoup sanaté partout dans le monde entier. Congo Suisse TV. Il y a Yemoko Maître John Simao. Maître John Simao. Chaîne Tchakoudidi. Pe Kitindinding. Congo Suisse TV. Bonjour, bonsoir à tous fidèles l'internet. Bolanda Caroline, tout diva de la presse. On assiste à mon Congo Suisse TV. Il y a le boss qui est Maître John Simao, Tokiti na terrain, Toyoki Sangwaliwa, et Papa Nabiso Munangananga. Papa Munangananga azala ko jouer ba théâtre et belé tellement et belé à jouer na ba maman nyos oya kala carrière na ye vraiment ba te belé ba yebi vie na ye ndenge le kanaki na monde na ye ya théâtre lelo oyo toyoki sangwaliwa akufi lelo ba 11h toko lancer déjà micro toko lekana micro na ba membre de famille na ye oyo baza awana biso na kati ya résidence déjà bolanda déjà na kati ya site na bino ya monene www.congo Suisse TV. Oui, toza awana ndeko ya papa Munangananga moko. Président Tcheko, oui. Groupe Yokasan, président Tcheko na groupe Yokasan. Bonjour président. Bonjour maman Congo Suisse. Bonne santé. Oui, santé ngai moi malamu mais moko ya panzi na ngai nzoto na ngai ebeli ekufi. Donc naza malade, naza na sengote. Boye ko kuta biso awa na lupango ya famille pas grande sœur ya commandant Mundangandanga oyo bayebi surnom na vrai nom ya Mayinga. Donc Vema qui a Koufi, voilà. Oui, Akoufi Abela qui peut toyebi kazalaki na maladie ya mbasu et combien de temps pour Koufa? C'est vrai, Prince c'est quoi ça combien de temps maladie? Donc ça les 7 mois. Maladie on est salé au moins 7 mois pour les lots quand ça avait dans soins intensifs. Les soins intensifs a salé 1 mois té, 2 semaines au moins. Et depuis via côté soins intensifs et les lonzambe a décidé que azwa moli monaye. Ndenge bible le but toujours to remercier dans ces circonstances nyonso. Toujours bon nzambe merci. Yende akela kabiso, payende azwa kabiso. Papa Mundangananga zala kaka artiste et comédien aussi comme que Monsel Nzambe, c'est un homme de Dieu aussi parce que Bible zo banabiso que l'homme de Dieu mérite double honneur à part cause de l'artiste et comédien. Papa Mike Mundangananga ko fina âge à 54 ans. Azana bana misatu mobile ya suka prince okomona yoko swana ye. Depuis un moment, on a ba collègue ba site mususu ba monaki ba message ba image les kaki depuis viazaki malade. On ne faisait que lancer l'appel à soutien. Pourquoi président Tcheko azoloba? Parce que président Tcheko ils ont habité le langage ni Nzambe ngalo bananga. Tant on a bandit théâtre en 96 c'est pas un groupe sans souci que mon papa son âme repose en paix. M'dazaki chef de répétition na biso même ezalaki yé. À côté de Bissonio, même Balisalango, même Vedjosco, même Mama Chao, c'est lui qui fait notre chef de répétition. Et à former Ngaï, témoignage des Zamboulaï, tout consort. Et aussi, groupe Naya Souka na Kinshasa Awa, parce que na net a joué na groupe Ebele. À l'équipe na net, c'est site Ebele, mais na Kinshasa Awa, c'est le groupe Yoka Son Oeza Ngaï, depuis existant. Nazong saki visibilité ya ve Mundangadanga bo batala ka ba pièce ya yoka sona solo la bien pas konzibilele donc vraiment ba monaki na tétanos ça zalaki soda toujours na rôle na soda de moi sinaye ayoka nga moi sinaye Nathalie na mobali mususu na kata libala pa akangaki Adi Muzuri tadi na zalaki toujours na parcours ba vie wana ya kobengisa papa Adi Muzuri pe bunga kala kobengisa papa Mundangadanga même imaginez souka semaine oyo ndena diffuser na RTVS 1 à 14h. Imaginez Souka, dans la salle déjà SOS, on a eu qu'on soit pour na batu bayi baba soutenir bayi baké
un grand monument parmi les artistes et comédiens, à Komaki malade. Donc il mange à Souka, et Soukeli dans le groupe Yokason, le groupe Yokason P. Koufeli, aussi attaché dans la famille. Donc moi, regret, n'a pas polémique dans la côté. Ceux qui sont artistes et comédiens, 1000, peut-être sur 100%, ou bien sur 100% d'artistes et comédiens, n'a pas 1%. Ou peut-être 0,3% d'artistes et comédiens au qui ont assisté vraiment à tout moment. On a papa qui toko azaki wana lipasa na ye, azaki kozala avec bodoba qui moi moment moko. Mais ça on a tina polémique souté. Le gola mondosa ki to sangala. To zala ba moko pour que maintenant to pese ba hommage. Ce qui ba konzambo kozolanda biso oyo na tutelle na biso ministre na biso maman ministre na biso ya culture et art ce bazolanda biso ba yeba ko soutenir biso et longo na vetaka compte ozalaki awa donc corps et côté morgue et via Koufi message na ba diaspora na ba producteur nyonso yebika produire ki papa Mike Mundanga ya mingi tozwa ka ezalité mais to comme famille et bosala quelque chose na numéro ya famille moi na ye cadet Prince Maïnga repère numéro pour la famille mais pour les artistes et comédiens en tout cas sans le cacher sans mâcher le mot on a passé numéro pour la diaspora Vefio Tungo mana Suède papa de Vos Musoba Gabi Kiwaka et bande nyonso président Caleb tous lancé bino na ba fanatique nyonso ba ndeko ba soutenir ki papa Mike pendant qu'azala ki na no malade. Est-ce que moi question est-ce que président et ba comédien a ya ki tant papa azala ki malade? Bon sincèrement na minito moi tout ça la publicité moto ya ki to kolobaki ya ki o ya kité c'est vrai président Masumo o azana no wana et tout tikale comme on a été mais quand même ça ngoto panza ki parce que message ezaki véhiculé tout comme on a été mais président Bodo a ya kana quelques membres na cadre NTPC aussi nos contribution na bango mais c'était une fois et depuis tout ce temps là tout le monde qui bango soutien n'habite ceux qui montent na monsieur Zali pour mais nazo lancer un appel na bike pour na ba comédien tu à diaspora ceux qui contribution et kozala avec toute sincérité pour tout condamner madame c'est les 0900 360 0900 360 287 0900 360 287 ceux qui m'ont éloigné que vous allez prendre artiste et comédien botindi on a checoté na cheko matondo te identité ngazaka matondo malasa Joseph so bengi na numéro wana et que message ezali to sala yango wana mais pour na famille na ko pesa yo son fils cadet o azalaki na ya tout moment beaucoup de maman ani ozaki na ya tout moment à copier sa numéro pour la famille voilà un peu ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup. Toujours continuer toujours na Congo Suisse TV. Bolanda reportage où il y a fils cadet naye. Prince Maïnga, fils cadet naye, Prince Maïnga. Bonjour papa. Oui, bonjour. Boni moi mikolo yo na liwa ya papa ndenge komilio esali ondenge Uma salinga pena kokama par rapport ndenge uti okoma mikoleki soko kufa moni soko kufa ndenge ozala tant to memaki liboso mais par rapport ndenge azu ba traitement bandene déjà kokoma bien akomi pe déjà bien akomi lelo na tonga bandene déjà pe koloba nzambe kaka. Oui, pesa contact moi mituneza nango metoko tuna yote par rapport ya émotion na situation au kutani au zanango na minute au pesa contact pour na batunya so au balingi ba soutenir par rapport ya organisation au bozanango awa batunya so balingi ba soutenir de près de loin aussi ba o bazamisika moi soutien moi quelque chose ba ko contacter na numéro ni. Ouais, pour na bazwanga facilement. Dans un numéro, on a un numéro privé à papa Maboko. Numéro est plus 243 81 50 28 752. Plus 243 81 50 28 752. To Bengana plus 243 89 380 63 24. Plus 243 89
380 63 24. Comme on a vrai nom, on a vomeza. Non, isa Bilaka. Bilaka. Poste non, on a comme papa Maïnga. Maïnga. Suka utika prénom Prince. Ok, papa Tikibino, vous avez combien? Vous avez un nombre de combien? Ouais, papa Botibiso 3. Elle bosso Zali. Naomi Maïnga. Azawana. Yami balé chez Ben Maïnga pas Zali. Nanga et Suka Prince Maïnga. Bon, bali bazabasi. Nanga momo mobile. Oui, mes condoléances. Merci beaucoup. Oui, tous continuer toujours na Katamata. Oui, tous appellent le président Kitoko Awa. Aye pour na toujours pour na karasango ya ndeko na biso, camarade na biso, papa na biso oyatiki biso. Bonjour président. Bonjour maman. Boni sangwana oyamba ki ndenge ni papa. Sango penda koyamba eza penda bien te pona loba mais aza moto nazala naye ali pasananga. Tozala naye ernyoso, tosina mambule bele don li pasananga. Donc omoni mundanga ndanga moninga. Donc ba on soit no mona mundanga na mona papa kitoko. Donc to komaki déjà ba passa. Donc même groupe naye na bano dirigeant, même groupe nanga ya bano dirigeant, donc déjà ba passa. Donc tozali naye tanu sa beli to aine na église, to longo église, to aine na kitambo, bon lelo nzambe azu molimo naye. Nzambe ye mo yebi pourquoi a permettre likambo salama donc to komisika volonté nzambe. Oui, bon souvenir nini ozo garder na vie ya papa ndenga lekisi yango bozalaki na parce que tu lo bakano azali passa na souvenir nini vraiment ezalaki soka sali oseki usotokanisi. En tout cas, eza ebele. Donc yanga na ye ezali lisusu musate comme presque famille pour bana baye banaki ayebi bana ngai nyonso ayebi mwasi na nga na ayebi pe bana ye debi famille na ye pe bi famille na nga do makambo na nga nyonso ayebaki yanga yaye pe nyonso na yeba donc yaki su musate ga famille donc naza ba bien ebele on donc nazo zanga kuto lo donc ba bien ebele mais nazo senga ka ke film na suka eza na ese bientôt zo bima na ese pelisa bandi ko botali bana mboka do bolanda film na ye ya suka eza bientôt que bimana na SPC pa na takaza na SPC na titre bomba sekele bokomona mundanga kuna azaki soda na ndenge ayi ko perdre mwasi na ye pour mwasi na no botate ngayo papa kitoko ndena ko tourner na mwasi na ye na botaki mwasi ne mwana moko donc pièce ne asuka donc ekoleka na net eza ya mwana donc bientôt ekobimana SPC eza déjà kuna maboka na SPC na ebité so ba tsango kan bezo dépendre ga na nana takaza donc naza ba souvenir za ebele koleka donc naza maloba ebele. Oui, toujours continuer toujours. Merci papa nanga mes condoléances. Toujours continuer, toujours na katia. Moi toujours na actrice nae, opératrice nae, au moins nae. Donc o actrice nae, malgré ça Chiboki, chimie, wana actrice nae pe maman actrice nae, maman coucou, au moins na liboso, au moins na mibale. Au boto soani moi na misatu au grand sœur à liboso ya mibala zali dans famille. Oui, tokemba la moko pa mwana na ye mususu mwasi avant tokotana ba collègue bana na ye ya musala. Bonjour maman. Bonjour. Papa tiki biso moi lilobe zali pona koyebisa par rapport à liwa na ye na ndenge patiki biso peut-être un peu bato bazana pour ça ba soutenir yo de près de loin pour na problème ekomeli kaka binote mais comme papa ndeko nyoso ya libota ya théâtre bandeko nyoso ya libota ya art bango nyoso baza concerné moi liloba moke par rapport ya papa abeli 7 mois babo quelques maladies Tonyo kamina mingi na denga yotika biso lelo na 11h asa artiste ya mboka oyo bao bayebiye ba soutenir biso libota pour to bimisa kora papa tokunda to comme ça le bisate na ba collègue nanga ba olandanga la mincho bayebaki na perdre papa nanga bao bayebiye ba mona ngai mainga na perdre papa nanga mainga mudanga ndanga maiki. Oui, vraiment merci, mes condoléances na famille. Toujours continuer to kepa moi nanae ya musala moi nanae tout le bandit c'est vraiment na mode na qui artiste aza moi nanae o ya sala kanae. Bonjour ndeko. Boni sa mungongo ikei bakoyoka kaka. Boni. Bon, ils ont envoyé à Olobate.
président Mike lelo so ngai kuku dendo talanga ba biloko ya poto eza mpona grâce à président Mike mais lelo baobengaka na 11h président Mike akufi nasolaki nini nayeba eteki akokufa po soki alingaka kufa lundi passé avant bamemi na hôpital azalaki azalaki kokanga mino nazo ese papa fungola munoko mela café akangi mino muto banda otraité mundangandanga taso mundangandanga ya le même jour mundangandanga azalaki akufa ala ndako taso ekita iti na 6 moyena ebisa bandi kuna bango ezalaki te napesa ekala maîtrise kaka mais lelo tosengaka baacteur oyo bazali banda mboka Mike aza mutu asala mosala oyo emonana na miso ya bato bakoka kosoutenir même libota na oyo tokunda epe na honneur tolakisa mosala oyo asalaki mpo liwa eza nzela nyonso ya biso nyonso tozalaki na bavie sans souci bakufi tozalaki na bakikonga nzala bakufi baprésente yango bakufa eza pasi ntango namoni Mike akufi na confondre yaki liwa ezalaka nga aza enfele père mère mais ntango nazalaki na babuka mundangandanga namona déjà ke akomi papa na nga oyo nyonso akoloba na nga na sala eza pasi nakopi misula ke nakotourne bapesanga na respect ya parti ya mundangandanga siko mundangandanga ndenge azati est-ce que respect ane kozala lisusu. Oui, vraiment, ça fait très mal, ça fait trop mal. Tous à Anna Lupango famille et pas grande sœur nae, des places bande konyoso ya théâtre bakutani basangani pona kolela papa na biso. Tokomeka kosolo la mo lisolongo mukie tokosenga pe faire appel na bandeko nyonso oyo baza libanda mboka ba président nyonso baza libanda mboka pona batika libota oyo te pona soutien et puis bakunda papa pe na honneur déjà nako tika bino na suspense parce que toko suivre ce dossier au jour papa akobima corps ekobima et moi nako retrouver bino jour. Je vous aime beaucoup. Bye.